la paix, je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1, ouvrez la paix, ouvrez la paix. Sala Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika le pays s'est détruit. jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. On fait la paix, on fait la paix, on fait la paix, on fait la paix. On t'inquiète, on t'inquiète, on t'inquiète. Es ist da draußen noch zu viel Verkehr. Les Africains, il faut réveiller. Il faut réveiller en Afrique. C'est Mokimba. Mbote bandeko balandino so balandaka masolo na biso nzamba pambola bino ya bino ndeko shora de Soulanga KL Congo Alenga. Bandeko nanga lelo ezali bongo spécial Fally Ipupa. Ndeka na la kakabino ke solo bandeko masolo na biso biso toyaka toujours kolobela makambo ezali koleka na mboka na biso la RDC. Lelo na bandi bomona nsima na ngai photo ezali wana stade oyo tobengi Kamanyola biso awa na poto ti lelo kombo wana po tolongola yango ezali pasi tobenga yango kaka stade Kamanyola parce que yango eza kopesa biso mpe basouvenir ya Pongabi. Donc lelo babengi yango stade de martyr. Stade de martyr esika wapi bale na biso ebetaka football nde tolobaka donc foot na biso bavita imana babilima baekipe ebele la renaissance donc makambo ebele mazembe donc stade oyo esika mpenza oyo Mobutu atikela biso souvenir ya monene mpona kolasaki ya solo atako ngai nakei na ngai me bokanisaka ngai ntan mosusu na mwa evre oyo mbongo ya leta naliaki yango te me natongaki misala donc nasalaki yango misala donc yango moni stade oyo yango erepresentaka Mobutu Sese Seko oyo tobengi Sekul donc Kukungwendu wa Zabanga. Le 29 octobre ya solo bandeko ezali bongo concert ya Fally Ipupa akobeta bongo na stade de martyr oyo tobengi Kamanyola. Ya solo bandeko ya liboso na kosenga vraiment passe mingi na bandeko na biso oyo boyebi ke mbula oyo tobengi mvula oyo ti koleka mikolo mibale eleki esali bacatastrophe na ndenge akosakana te na banzi bokomona mpe bilili ndenge elekaki na kati ya Kinshasa 2 jours ya mbula oyo ebeti bandeko esali catastrophe moko ya kosakana te yango tozali kosenga mpena na boautorité baleka mpenza na kosala vraiment quelque chose mpona makambo oyo etali vraiment bakomine na biso epo bayeba surtout koyeba kolongola bapoubele mpe kosala baterrasse ezala ebele po te ya solo mbula te ebeti bandeko na biso bayebaka ke ya solo mai ekoki koleka mpe ekei kobwaka na kati ya fleuve. Pe nasengi na bandeko nyonso ya Bumbu parce que Bumbu pe bazaki dédommagé wana komi na Bumbu awa bayimboka bomona ke mai niveau ezosuka bino bomona mboka na biso eza vraiment chantier bipa ebele mbula moke bino bomona baconséquence eza vraiment ebele mapango edindi bamai edindi bayimboka boolanda awa nga moko mpe naza na kati ya mai ndo omoni na boye eza na kati ya mai na banzi bokomona na bilili ndenge nini na Bumbu esili koleka vraiment toka bato bazali kosenga na Eroga Lesungi association oyo ezali awa na Europe ya bana Bumbu Selembau bango bayeba na kosala quelque chose pona likambo tali kobongisela bango badali oyo direction ya dal oyo ezali bongo ematiti kuna na banda na révolution te na manifeste bandeko na banzi bomoni yango ndenge mpenza ebebi bandeko ezali pasi yango tozali kosenga
na fondateur ya Erogal Sungi Clara de Bruxelles et surtout na président Lebo vraiment bosala quelque chose na bana bumbu bambiaka no surtout ya bumbu ata bozana ba association moko différent mais ya solo likambo ya bumbu selembau etali kaka biso no surtout toza bana bumbu toyeba na kosolola na autorité pe na papa na biso commissaire des zones oyo tobengi bourgmestre ya bumbu mpona ya solo bameka kozwa solution ya dale wana ezali esika oyo biso nyonso tu tosanganaki tosakanaki tosalaki makambo ebele metala lelo bamvula oyo ezali koya bandeko ezali kosala catastrophe na ndenge ya kosakana te tokobosana kutu tokobunga meme image ya Kinshasa surtout biso bato tokumeli na poto bato baumeli na poto mingi so bakei bakoyeba lisusu te. Merci mingi ya solo bandeko spécial Fally Ipupa akobeta le 29 na kati ya stade de martyr kasi ya solo bandeko na ngai bolimbisa tan so bokomona ngai parce que naza un peu remé donc nazo toussé donc mais lokola eza bémission bolimbisi donc tokosala yango kaka tomesana parce que eza mosala bandeko na ngai Fally Ipupa akobeta le 29 mais le 29 yango oyo bandeko polémique moko ezali na bana Congo na biso peuple congolais bandeko même ngai moko naza koyeba te boyebi ke ngai mpena nalobaka yango vérité nazwi chance ya kovanda mpe na bapays mosusu oyo Afrique navandi mpe na baétranger bamalien basénégalais mais bandeko mentalité oyo ya biso bapeuple congolais ti lelo bandeko nayebaka te soki mpenza eza ndenge nini ti lelo nayebaka te. Fally Ipupa congolais bamusicien nyonso tu ezala JB Piana Werason Koffi Olomide Frère Gola bango nyonso bafabricas bahéritier baza bacongolais mais ya solo bandeko concert ya Fally Ipupa bamusicien nyonso bandeko mingi majorité bazali kotelemela yango nga naza kokabo. Fally Ipupa azali congolais né et grandi na RDC papa mama congolais lelo Fally Ipupa azosala fierté ya République démocratique du Congo soki lelo azobima libanda ndenge azobeta baconcert wana bandeko biso bana Congo ekosala biso esengo parce que même bapoliticien balobaka yango lelo so totali même na Congo na mboka na biso na Afrique mobimba likambo etali art oyo ya miziki pays moko te na Afrique eleki biso eza neti lelo na monde mobimba balobi bamiziki international bato basimbi yango eza baaméricain soki otali lelo na reggae tomata tokita bandeko na ngai bajamaïke bango bacréa reggae mais reggae oyo bango bacréa bandeko euta na République démocratique du Congo même Peter Tosh aloba yango Burning Spill bato ebele oyo bagrand jamaïke oyo babeta musike ya reggae babike no bacongos taka Congos mo Congo euti kuna na kati donc bango balobi bautaki na miziki na bango na esclavagisme ntango bazalaki baesclave bakoko na bango mbunda bazali kobeta rythme wana yango wana ti lelo esala reggae donc na République démocratique du Congo Afrique mobimba bato baleki biso na miziki bazali te mais sikoyo tokomponaka te mpo na nini biso moko bakongolongo na kati ya Congo bato babetaka miziki baza koyokana te Fally Ipupa azali kosala fierté ya République démocratique du Congo concert na ye na bolingo ya malamu ya bandeko mpena baartiste musicien il faut soutenir ye stade yango eza nango wana ekimi nango mpe te wenga abetaki wana bato mosusu babeta te bato mpe baza na droit kobeta wana eza neti sikoyo vita imana ebeti match wana
boboyi bilima nasanga balende beta ata bino moko eloko tozo comprendre te yango oyo donc bandeko na ngai nga tant que amoureux ya miziki nalingaka miziki mingi nalingaka Redi ya Miss nalingaka bato tout faire rigola mais bandeko pour le moment Fally Ipupa azali kosala fierté ndenge ba mama na biso abeti masikini asalaka na ba année 80 wana ba avant que donc bato ba ya Olympia ba congolais mama na biso mutasaka premier pas ba tabulé ba beta na Olympia mutu moko te ezate ke tabulé ta beta na Olympia ke tabulé aleki ba wendo kolosol ke tabulé aleki Luambo Makiadi pour Luambo kuta sala succès ya danger mais atikala jamais ko beta na Olympia même na ba Bercy même na ba Zénith wa Luambo beta mutu mais bazalaki na bango na problème te bazoyoka to mona kuta basala nzembo lisanga ya bonganga mais bayemba na bango bazalaki na bango bien mama na biso abeti masikini abetaki na Olympia totika komona teke mama abeti masikini o Pongo Love alobaki ya solo ye kutu ndenge azala Olympia na ye kutu ngao nazo bunda yango totikele komona yango te bavi na biso bato baye na bapolémiki oyo Koffi Olomide ntango abeti Bercy akomi komona ondire Bercy et donc mutu akobeta susu kuna aza te donc ye kaka nde mutu abeti Bercy ntango alobi ndenge wana bandeko ya Vebokulu ya Papa Wemba bafani ya Vebokulu batomboki mpo nini totieki bozoberi moko na mitu na biso basali oyo bastade ndenge eza boye batongi yango mpona mutu nyonso mutu to aza na droit kobeta wana Fally akoleka na ye mutu mpa héritier mpa kobeta na ye toyoki atie libaya Fally Ipupa azwi lignée ya Papa Wemba lekoro yaka Vebokulu ntango abimaki na kini bandeko génération de génération nous surtout na nsima na ye biso tout na kati ya kini Vebokulu abimisa style boye makambo eteli forme tokolanda yango Vebokulu akata coiffe asala boye tokolanda yango Vebokulu alata moniere bato tuna moniere Vebokulu azwi bamalas ne totambolaka biso bacongolais badémarche totambolaka oso otali mpela bavrai congolais omonaka nde totambolaka osanti keno oyo aza congolais mais Vebokulu mutayela badémarche wana banini biso tokuti basefata tozoya tozokoma otambola mpela neti baliyanga ndenge yalaka baliyaliya donc lelo soki otali makambo nyonso Papa Wemba asalaki avant que son âme repose en paix Vena biso le kuro yaka Vebokulu tous les makambo Vebokulu asalaki yango lelo Fally Ipupa azali kosala abimisa style ya bilamba boye azo créer Vebokulu pas azali ko-créer bien coiffé bien rasé bien parfumé bato mosusu babengaki voyou mais lelo na baministre lelo bakoma bien sapé bien parfumé mais botala baministre ya kala na oyo ya lelo bokomona différence monene baministre ya kala babankosi ya minene bandeko na ngai na pale kutu soki avandi meme na pale kaka boye san kutu aza na boulot te me kosante kaka elateli yango kaka ozomonake mawatru malgré aza na lare mais lelo mpenza bandeko na ngai deux fois te tala bapoliticien na biso tala kaka accoutrement na bango bapoliticien lelo badepute oyo baza lelo na parlement botala kaka doki elateli kaka bandeko omona kaka kendo ya solo linie kaka bazolanda Papa Wemba donc Papa Wemba atiki linie moko boye oyo lelo Fally Ipupa azali kosala yango bagene nyonso baza na nsima na ye Fally Ipupa Botebele en tout cas Fally Ipupa Botebele en tout cas concerne les Gabiens mais na 2023 il faut vraiment soutenir le président
ate ya petit aigle. Ah, ya petit aigle. Petit. Bakomela ye na grand aigle. Ingeta yaza le père, yaza le père. Monsieur Bote le père. En tout cas, merci à Bote toi. Belé le père de ma fille. Ouais, c'est Takabouya. Toboyi te ba mese mususu baza pe na public na bango. Le Congo est grand. Plus de 100 millions d'habitants. Kinshasa tozana 20 millions, plus de 20 millions d'habitants. Donc bato na bato baza na groupe na bango o bazandaka. Eza ndenge eza na États-Unis. Mike Jackson azali na public na ye. Jesse aza pe na public na ye. Beyoncé okoyoka jamais Beyoncé o na Rihanna basala concurrence moko babunda to basala o Rihanna zobwakela Beyoncé bambwakela vis-à-vis nde tomonaka na internet ozomona pena ke no musicien oyo makambo aza koloba aza kobwakela ngo moninga wana. C'est n'importe quoi. Donc ba congolais mentalité toza nango po nayebi ke bato mosusu bakoya na bango kaka ba congolais. O makambo toza koloba ya bien ye congolais makambo nyonso ya bien ye ayaka mpona kofinga. Biso ala masolo na biso toyaka mpona ko encadrer bato ndenge ye moko fali pupa alobaki droit chemin ya solo bandeko ressenti ke fali pupa mpe aza kolanda droit chemin na mosala na ye. Donc mosala na ye mpenza aza kolanda yango mpenza ndenge ezali bato mosusu koloba o no bokobimisa malobo bokoloba me mosala eza komonana. Mosala na ye eza komona entourage na ye bozomona ke entourage ya fali pupa bien encadré mpe kitoko. Donc baza koyeba ndenge baza koencadre ye ozosentir mpenza ke oui c'est un artiste azalaka boye. Un artiste azalaka boye. Ve beaucoup atamboli bapaye ebele abeti na basali ebele asali makambo ebele me lelo oyo toza koloba ngo lelo kombo oyo ya papa Wemba epanzanaki na mokili mobimba na mindele bayebaki papa Wemba. Lelo le seul musicien oyo bayebi pardon na kata RDC c'est Fally Ipupa. To marché monté ayaki na limana abeti asali ba tourner bato bakoloba ke ono festival lelo festival yango esalaka ba musicien. Tant bino ba congolais boyebaka te. Festival yango nde esalaka ba musicien bayebana. Ba Alpha Blondy chaque été nyonso tu bayaka na Allemagne na Cologne. Place babeta babengango Sama Jam. Sama Jam wana na ba Ziki Marley, ba Jimmy Cliff, ba grand artiste du monde. Ba Chicken Jaffa Koli. Ba yaka na Sama Jam. Mais babeta ko felete bazoka ba caché na bango et puis bato bakotaka kuna na kati ya clôture wana ya Sama Jam bafutaka 50 € de droit d'entrée. Donc bandeko nanga festival yango esalaka nde ba musicien ntango moto oza koseka ke o Fally azobeta ba festival mais nga nazomona bino bana mike festival yango esalaka ba musicien bayeba yo na monde mobimba. Okobeta pa ba étudiant okobeta pa ba jeune fille bato ebele bakoya kokota miziki kombo na yo pesa kokende mbala moko okokoma marqué na monde mobimba pe bakokoma kombo na yo po na ba écrivain bayaka ba concert wana bato bakomaka ba livre akoya concert wana po atala moni ce qui a Fally Ipupa oui artiste congolais ayaki asalaki bodoki makambo ne tout akokomango akepe na livre na ya komi jour boye nazaki na concert boye un musicien congolais mutabetaki c'est Fally Ipupa. Eloko ezangi ba Koffi Olomide yango wana eloko ezangi ba JB Piana na ba Wera to longola mitema ya keto ba musicien na biso bolongola mitema ya keto. Lelo sotali Pidadi oyo aza na États-Unis alansa bato ebele na États-Unis bandeko na ye banoir ebele lelo babima mpe danger. Jesse mpe ndenge moko alanse mpe bato ebele
Mais pourquoi pas ceux qui chantent on a fallu à Zongo, bande konayo, bande konaye, oh besoin bête musique, ba jeune, oh besoin bête musique, beaucoup ko yate pas ya fallu, yé pas lancer bino, et ça ma solo, et ça fierté à Congo, il y a RDC, et ça fierté à Congo. Donc bande konangai, stade le 29, vraiment bande ko, il faut soutenir artiste na biso jeune na biso fallu poupa, nga penza en tant que chroniqueur, en tout cas. En tant que amoureux ya musique ya Congo, bande konangai, nga pena za ko soutenir. Na sepeli na ye, nga na sepeli na artiste nous surtout ne mikolo leki, redi ami sa ki album na kitoko, to sepeli na ngo banzemba kitoko. Faire soka yembi banzemba kitoko, to ko sepela na ngo, faire sali banzemba kitoko. Mais problème ezali ka na artiste na biso et l'autre za koloba, botika oyo ka penda doki timambi eza mabe ndeko na biso jeune frère na biso aza kobeta le 29 boleka na kosoutenir et surtout bino bamikolo bawera peti wana aza peti na bino lelo bino age mpe komi kokende misiki yango mpe oyo bozobeta eza soki ya lelo te ndenge bango bazobeta po lelo misiki oyo bafali baza kobeta eza misiki ya bagene ya bana na biso biso si tokoli mpe deja eza musique na bango bagene eza ntango na bango moto akangi génération azali ye oyo mpe aza deuxième azali troisième mpe azali ndenge kaka lise etambolaka ndenge wana mais mite ya mabe ezala te merci mingi ya solo na Clara de Bruxelles merci na masa na nga ndungu ndala jo ndala na kati ya London nabosani te mbote na mare na biso na palais kuna vraiment en tout cas nouveau mari ndungu ndala jo ndala nzamba pambola bino na kati ya London Claudie Masamuna na kati ya London Claudie Masamuna bambota tro nabosani te fiando le fian na kati ya Spagne ya solo bandeko na ngai tozali toujours kokoba na biso na masolo na biso ya Fally Ipupa de Cap soko tali lelo bandeko parmi ba musiciens congolais lelo soko tali calendrier na bango na likambo tali ba couple na bango oko remarquer que ya solo bandeko na ngai Fally Ipupa banda toyeba ye kana Nana Ketchup tomonaki na ba bêtise te tomonaki na ba bêtise te oh Fally bakangi photo na mwasi moko boye oh Fally asimbaki mwa livendo ya momi moko boye oh Fally asalaki boye apesaki biso na bona donc ye akendaka mpena na bulo na ye na ndenge ya kitoko ndenge ye moko alobaka tokosi donc azorespecte momi na ye bana na ye azokende mpena ndenge bavele biso baoloba na London ikoke donc ikoke Fally azokende na momi na ye aza parmi nayebi te so bamisien mosusu bazali mais na bamusicien oyo biso toyebi ya minene na kati ya RDC le seul musicien oyo tomonaka ke lelo aza kaka na mwasi na ye tomonaka ye na babétise te c'est Fally Ipupa achange mpe mwasi te banda toyebana Nana Ketchup na ye ti lelo Nana Ketchup azoyemba banzembo Nana Ketchup donc ozosentir ke non moto oyo azokenda makambo nde mpena sérieux nzambe mpa kopambola ye aza desordre te ke otomona ke lelo aza boye lobi aza boye lobi oyo kuna oyo asalaki mais non donc ye mpena azokenda masolo ne vraiment na kimia nyonso merci mingi ya solo bandeko tolanda nzembo seyo ya moke ezalaka extrait ya moke mpona kohonore susu kokanisa susu artiste na biso na banzembo ya kitoko azosala biso en tout cas nzembo ezali ya sika seyo vraiment en tout cas Fally Ipupa aza kovalorize na Mobutu président oyo ya kala na kati ya banzembo ancien président baevre na ye bandenge to bandenge kohonore ye Mobutu mokonzi basymbole wana nyonso tu Fally Ipupa aza kozwa yango
Tolanda Loyembo, Seyo, Fally Ipupa. Vraiment, en tout cas, à féliciter. Merci Mingi. On se retrouve après. Tomia hydrogène, Poye Salamaï, Polo c'est la vie, Dance Love tu es ma vie, Maman tu es ma vie. L'amour éternel pour la vie, je te comprends, tu me comprends, on se comprend. Dance Love, l'amour de ma vie, à ta puissance agonie, na l'île et luçon. Et quoi ça qui t'est chéri, banda ponyo soit bolingo. Dance Love pour le meilleur et le pire, maman pour le meilleur et le pire. Claudicia atako bolingo e umeli bana bakoli. Kasi bolingo na yo na motema nangeza kaka ya sika ye. Kolela te, kobanga te, sesula loba tata bo moko, mama bo moko, ekolobe moko, mokonzi moko. Atako ba ministre bazali, ba généraux pe bazali. Kasi na motema nanga mokonzi seyo moko. Dance Love, mi balete, seyo mama mokonzi. Mama mokonzi, mi balete, mi balete. Son Altesse Sidi Kanyasi bandeko na ngai ndenge kaka ezalaka. Frère na ngai awutaki mboka ye kotala biso na Kinshasa. Sikoyo na ntango ya retour todeside na mare tokende kotika ye ti na mboka. Tomati na bato ngai mare mokumbi bato na frère na ngai. Tokomi na katikati ya lac. Merci mingi ya solo matondo ya solo masolo na biso. Abonnez-vous na Congo Alenga TV. Abonnez-vous bandeko bos abonner, bo partager vidéo parce que ezali spécial Fally Ipupa le 29 octobre 2022 samedi na mboka ya Kinshasa. Fally Ipupa ko beta kuna le 29 et kozala opesi mbwa soso na libata balobi ya solo bandeko. Bandeko langa boyebi ke ya solo eza nango concert. Bato mingi balobi ke polémique ya li ke ya solo c'est le opa ko beta mais bandeko za problème te. Aza artiste eza ka te ke Fally abeta na sali bato ba beta te, abeta na ye. Abeta na ye. Mais et comme la concurrence te. Ne tozo mona yango na France ba komi ko beta bato. Na pesi pas parole sur bambote sika zali. To mona ki pas parole o ba attaquer pas parole. Bande comme bende ya mwa ba congolais totika kifana kwiti kumisa linga miziki ya mutu mekasi ya solo yango te mutu kobunga obunda okene obuma ndeko na yo okene obeta ndeko na yo bokene owela ndeko na bino c'est pas bon. Donc bandeko na ngai soki sele wa kobeta na ye abeta na ye. Merci mingi Alexis Champagne, merci merci na Bouya Mayola, merci na Jean-Baptiste Nguindu, délégation de Jésus na Kinshasa, Jean-Baptiste Nguindu, donc na Bossanete Narcisse Beyoko, délégation Ale Maloko le général, délégation ya Erogali Sungi, bango pe balobiki ya solo baza na Kin Kalate, donc le 29 eko yinda, en tout cas bakozala kuna na kati ya stade de martyr. Merci na délégation ya bana ya Lola o bakei kuna délégation ya bana ya Paris et surtout ba Wario lelo komi ba Wario na ba Goloa ba dekola ngai bana Congo to lembesa to bongesa mboka na biso tala ba mai mboka na biso tala Bunagana mboka na biso tala souffrance mboka na biso courant na mai ko to passe mboka na biso makambo ebele bakoma même kofinga biso to lakisaka ya solo tozali numéro 1 ya miziki na Afrique même na monde bomonaka miziki bomonaka
Congolais, bakoko na biso basala biloko moko oyo biso toyebaka yango te. Lokola toyebaka makambo basala te, yango nga na felicitaka Fally. Bandeko, miziki na ya betaka azongisaka bokoko na biso na système rythmique moko abetaka bandeko. Ye moko mona azo kofabrika yango. C'est ça on appelle artiste. Donc azo fabriquer loko. Mbunda kaka pupupu azo betaka mabo pa babeti yango pe esimbi a créer pe danse na ye. Artiste azala ndenge wana. Il faut créer. Veuillez beaucoup la ko créer. King Kesser est mené à ko créer. Ko yemba mo na temo ni ne boy. Ko sala boyo ko pla temo. Donc mututu a créé loko na ye. Fally Ipupa aza ko créer. Ya créaka. Ngai loko na lingaka yango. Eza ko tuté ke po ko ngalenga azako te mena sepelaka na ye parce que a créaka. Tu es Dindi, mère, Mokumbi Bato, na frère nanga Badindi. Siko ba yesinga na sala choix, na sauver mutu moko. Na recevoir nani entre mère, frère nangai, to Mokumbi Bato. Oui, sangai. Ah. Alors mes chers amis, vous qui ne comprenez pas le lingala, la plus belle langue du monde, donc j'étais en train de dire, mon frère est venu nous rendre visite et à la fin de son séjour, on a décidé de le raccompagner, ma femme et moi. Et pendant le voyage, le bateau a coulé et on me demande alors de ne sauver qu'une seule personne, soit mon frère, ma femme ou le capitaine du bateau. À votre avis, qui dois-je sauver? Na motema nanga te yo nalobi na mpona entre yo na bafamille nanga nalobi raison de vivre nanga te yo se yo wana na Titanic Jacques andimaki kose noye mpona Rose se yo wana na amour éternel ke malandimaki risque Mandimaki Koko mon serviteur pour les arts. C'est wana na Biblia Abraham Mandimaki Koka wana na Agar na Ismaël pour Sarah. C'est yo moko Mama Mokondi. There's love mama Mama Mokondi. C'est yo moko Mama Mokondi. Mama Mokondi. Y'a toi et moi, fais-moi danser avec amour, dance. Akayaka. Ba rythmique ba koko na biso ya zongo na bambunda zo betango. Azo betango akobanga pete abeti yango. Pe omone et répondre pe ke ya solo et pe si pe ki toko tokos. Donc artiste za ndenge wa. Yango ba ndeko na ngai toujours que na biso na suka po ezaki na kwa sport ya moke pona koyebisa bandeko nyonso totika bitumba bandeko ya Paris bandeko tu ya bagoloa napesi bino mpe mbote Patrick Meka bozalaki na limana malgré nazalaki te mbote na colonel Bonabo Max Bayuba mbote na bandeko nyonso tu bozalaki awa vraiment bagoloa Serena Kina wana fumuki mbangu nga mope omona yo shora de sulanga Kongo alenga mwana fumuki mbangu do bandeko na ngai japonais ukito bambota trop nabi ke jour asuka to na day ya papa Wemba le kuru ya kana Bruxelles japonais ukito do bandeko na ngai toke na makambo oyo teke to bunda oza makambo ya art na biso to valoriser yango to pesa yango valeur to pesa art na biso valeur to linga ba musicien na biso ba évoluer po basa la fierté ya RDC na ba Martin Fayulu bandimi balobi ke non
République démocratique du Congo tala tango papa Wemba kufaki bandeko na ngai botala elobi Martin Fayulu nazaki na conférence na ye abi monde mobimba elobelaki papa Wemba monde mobimba ba allemand ba suédois ba espagnol ba pays nyonso ya Europe na Asie kuna ba côté Amérique ba Amérique du Sud ba pays Afrique koloba te po nini papa Wemba asalaki fierté à RDC musique oyo yatambosaki amemaki yango partout dans le monde. C'est ça qu'on appelle un artiste du pays. Ba flair toboa kelake ba flair et ça c'est temps on kufa ah fallait pour pas que danser non c'est le temps à un jeune musicien ou à ça la carrière na donc ça moulaï à un jeune il faut qu'on soutenir il faut qu'on pèse en tout cas appui makasi pour pèse sur makasi pour affronter ba place au tika pour affronter à Komawan. Lobi peut faire rigola, tout le monde appelle la chaîne internationale, yé pas yé wan. Ma bezate. Lobi pourquoi pas bailler le canto, Redé Amis. Yé qu'on dit ça, attends mon nom Peter Gabriel. Na ba studio no mubi, apesi si no mubi, bambota trop na kata Paris. Studio no mubi. Donc bandeko langai makambo ya stade oya le 29 ya fallait poupa bandeko vraiment en tout cas polémique oyo nanga moko eza ko sekisa ngai bato kuna na Kinshasa na banzi bitumbe ko bima entre bana wenge na bana quartier latin côté à Paris awa ba warrior balobi ke bango awa na ba gaulois boyoka nezali te donc bandeko toza koyeba te biso bana Congo to bundaka na bankambo moko boye to disitaka na makambo moko boye ezanga ntina donc bandeko to changer mpena makambo na biso parce que eza kitoko te félicitations na Fally Ipupa merci mingi ya solo bandeko tokomi na biso na suka naye kaka kobetela bino pote oyo na bandi vraiment tolandi loyembo ya kitoko oyo Fally seyo ayembelaki biso en tout cas vraiment merci mingi Fally Ipupa continuer kosala biso toujours banzembo ba bonne musique ndenge osalaka biso continuer parce que eza mosala na yo ozala mosala mosusu te mosala na yo ezali loyembo merci mingi na Richard Kunku na kati ya Bruxelles bambota trop mon vieux Clara de Bruxelles le fondateur de Eroga Lesungi. En tout cas, merci mingi na yebike yo moko poza na kini kuna. Donc vraiment en tout cas ba boage kitoko ba galwa baza kozela yo. Merci mingi na Willy Mimbo na kati ya Bundes. Willy Mimbo bambota trop Chico Sombele Kolo Bilele. Il y a beaucoup la Bilele, donc il y a des fois, donc il y a beaucoup la Chico Sombele, mon thème ya Bébête. Bambota trop, maman Bébête. Chico Sombele. Merci na bandeko nyonso to bolandi biso. Na bosanité Alain Maloko. Bambota trop Papi Biba motema ya Belinda Nouvela bambota trop na kati ya Paris Kijo Kimoni na bosanité Jenny Stav na kati ya Lyon Jenny Stav Sida Bron le grand gallois merci mingi na Jean-Jacques Mbela, mon vieux Jean-Jacques Mbela. Jean-Jacques Mbela, bambota trop. Tani Boseko, na pesi pe mes condoléances na mon petit Christian, oyo autobong s'appelle papa na ye. Vena biso Jean-Jacques Mbela, zali kokende kuna. Christian, en tout cas, ba courage. Bana bandali ya Tongo. Bana bandali. Makati, bambota trop. Maman Kati, motema ya papa Alain.
Afroshop Kati na kati ya Colonne. Bambota trop. Merci mingi na PDG K15. PDG K15. Bambote mingi vraiment. Merci mingi na bandeko nyonso to bolandi biso vraiment bolimbisa oyo boyoki bakombo te mbala nsima bosabone na Congo Alenga TV ekozala esengo mingi po te ya solo tosolaka toujours masolo ya boye esalaka bien. Merci na Alexis Champagne motema ya Nancy Champagne bango mpenza ya solo bandeko deux fois te na likambo etali fale pupa vraiment en tout cas merci mingi na PCP Pek Major bambota trop vraiment toujours courage ye pa ude ko bungsa ye mwana na ye na kata Kinshasa. Pek Major en tout cas on est toujours ensemble Nzambe toujours apambola yo. Merci mingi na bandeko nyonso to bolandi biso mokolo lelo Nzambe apambola bino toza toujours na bino bosabone toujours na Congo Alenga TV. Merci na Dide Masuki motema ya Super Anita lelo kuna na mboka ya Lyon. Merci na bandeko nyonso tout vraiment en tout cas Nzambe apambola bino. Claudine Maliba na kati ya Allemagne na Bundes Nzambe apambola yo. Merci vraiment en tout cas bandeko tokutani bongo mbala sima nde tokosola susu masolo na biso TL Telsia la chinoise noire bambote na yo. Merci mingi na bosanité Poly Popcorn motema ya Bela Mort na kati ya Bundes baya à Paris en tout cas tolembisa Papa Rolls Tigana Zureta mon ami d'enfance Tigana Zureta John Dala Ndungu Ndala bambota trop. Merci mingi ya solo vraiment Papa Rolls Jamba pambola bino kuna mboka Paris. Merci na ba warrior nyonso tout. Tous le 29 mois tia commentaire ya concert ya notre jeune frère Fali Poupa de merveille. Nzamba pambola yo concert le kakitoko ya solo bandeko na ngai na banzi bomoni pe commentaire ya maman la biso Dieta Kabuya o pa féliciter Fali ndenge penza concert na ye kozala sengi kimia donc aigle toujours Fali Poupa. Merci à toi Nzamba pambola yo. Merci na Zakari Bababaswe oyo azapena na ma solo ya concert à Fali Poupa. Merci à toi Deko tokutele bongo balasima. Merci à Mauvais Clara de Bruxelles. À suivre Chora de Soulanga. Ma solo na biso, abonnez-vous toujours na Katia Congo Alenga TV. Merci à solo tokutele bongo balasima. Merci. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ah, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À zerstört. cause de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut